bande ko balandi ya to komo wapi ndenge to mesina ko kuta ne sengoze abiso rendez-vous ba congolais sur ba signa moi butu mbula ebeta to ko servir toujours mboka Congo dimanche oyo ba congolais nyos balingaka mwana somi ekolo batu oyo ba monake Eliezer Tambwe amemela solution monene na katamboka au Congo to kuta kuna na aéroport Anjili mais tolingi sikoyo tozwa bongo duplex en direct mwana mboka ndeko Eliezer to sola na ye bolobaki mingi toyoka susu yete alobaka te mais lelo ndeko Eliezer akoloba bozo la calme donc tozwa duplex pour na mwana mboka ndeko Eliezer to sola na ye boyoka vo na ye est-ce que kozala ye li pasa na ye to suzi na ye masolo oyo o ngana zalaka mutu Kasai ngana zalaka mutu Bandundu ngana zalaka Kinwa ngana zalaka mutu soki ekisangani ko bino bandeko FCC bandeko ya FCC boyela biso tribalisme oyo ke mutu ya Bandundu ifazaka gouverner na Bandundu mutu pe ya Kinshasa ifazaka gouverner na Kinshasa Mobutu atikaka biso na unité magete boya katanga lobiki tatabo moko ekolobo moko parti bo na parti bo to boya rekoza moko difesa ndenge zalelo IDPS ezali PPRD ezali palu ezali na parti to boya mais na unité ya mboka to nzimaka bine boyeli biso mutu dirige kasa za kasayen ba o ba ko dirige Kinshasa lelo basi banani na lebi boya ba oyo baza ko dirige Kinshasa lelo gouverner na vice gouverner basi banani parce que tout ça ba voiture sur le camingi awa gouverneur ville de Kinshasa alobi ke to boyi ba to banda ko tonga na ko kabla pangu ngana signé arrêté akekuna na Jolombinza na commune Ngalema chef coutumier linga ba tonga gouverneur na ville de Kinshasa ni la police ba ke ba buki bandaka bato mena système na vaille de la funa o ba benga bilanga kindibula place batia site ya mama maraîchère premier ministre a ko inauguré bazui mama batie arrosoir ti le chef coutumier ko teka complicité la ville de Kinshasa et comment on dirait Kalfungula sur pe Kalchach na baraté parce que so ke kuna au moins ba soda ya auditora au moins la FARDC au moins la police na vaille de la funa système na ngambo wana ti le ba ko teka gouverneur de la ville Kamama e ba lu ba lobaka baba mais awa ndeko na biso bi mort o a musicien alibité kuna biba koteka ngape na lobi o eza village na biso Njolombinza tika ete ba pesa biso be côté parce que eza place o village makoko na biso batikalawa la police ekite buki pona nini deux poids deux mesures yango na ko tuna soki ba ko diriger ville de Kinshasa bato wana mibale gouverneur vice gouverneur est-ce que baza ba ya Kinshasa to baza ndenge de ndika mbaya ko saka biso nande ko muso arimo valobaki tozo ko na micro to kozonga na micro o arimo va pesa prophétie o uti pe kozonga sali prophétie la pasteur na ye arimova azonga na micro bandeko tu balobaki trop bolelaki mingi honorable Eliezer Tambwe wapi akoyoka na te ale ba rappel lisusu te awa sikoyo toke kuna en direct na Minnesota aux États-Unis toko sona mona mboka honorable Eliezer Tambwe pochi molobeli ya bana Congo molobeli ya bana Lukunga honorable Mbote Didier Kiko bonne santé oui nzoto komi mwa malamu yango omoni tonose pona retour na biso kuna na Kinshasa honorable Eliezer sikoyo makoleze na nzela to ndenge nini oui soki nzamba songi tokokoma mokolo ya dimanche na ngonga ya 17h20 nde tokokita na Kinshasa na ngonga 17h20 nde pepo est prévu pour na kokita na Kinshasa pour que tout le monde programme nini osali o ezali en place okoya mokolo nini na date nini na heure nini pe lokola te programme o tokosala eko dépendre na bandeko oyo bazala kuna na Kinshasa eko dépendre na ba organisateur sinon ezalaki prévu que soki tokiti ya liboso tokende na mausolée ko déposer gerbe de frère na biso
na mausolée ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mais salemi que ngonga pepo ezali kokita na Kinshasa ezali ngonga ya okende na cimetière te yango tokozala obligé ya koreporter kokita na mausolée. Peut-être ce qui nzamba songi selon organisation tokuta sur place mokolo ya lundi tokuti kokende na mausolée. Ba Congolais bakolela présence na yo et puis santé na yo sikoyo ezongi bien to ndenge nini makambo nyonso etali santé na ngai na lobi na kolobela yango tango na kokita wana sur place na kolobela yango soki na komi na Kisasa bongo nde na kolobela yango na bandeko nyonso tu ya Kinshasa en général ezala bana Changu ezala bana Moamba ezala bana Funa ezala bana Lukunga na opesa bango d'abord ya liboso merci pour na soutien na bango ezala bandeko tu baza na Congo mobimba na obosa na jamais bandeko na nga tu ya diaspora parce que c'est chaque fois qu'il m'appelait ba msusu bako benganga pona koyeba ba msusu bakutaki na ba bondeli ya makasi pona situation oyo etali biso. Alors nakopesa bango merci, grand merci, merci beaucoup de votre soutien parce que na mokili ezala kaka moko patelemi ayiniyo mususu patelemi alingiyo donc na ba oyo bayina kangai na ba oyo balinga kangai bango tu nakopesa bango merci soki nzamba songi tokomonana na 17h20 pepo kokita na Kinshasa eke tokomonana. Merci beaucoup Didier Kikou, merci na Epenge Fofana nzamba batela soki apesi biso pe matokomonana. Merci. Merci molobeli mona somi ekolo Congo bandeko belandi to komo wapi boyoki ezalaki ngaite wana ezalaki yemoko honorable Eliezer Tambwe na nzela ya singa nde expliquer bino bandeko nyonso o balingaka vision balingaka mona somi ekolo Eliezer Tambwe to benga mibiso baso 7e mairie place commerciale dimanche 12h tout ça déjà wana 13h départ 17h arrivé à Mwana Moka, Mwana Somi Ekolo Congo na aéroport Njili en direct de Minnesota, États-Unis. Toko Yambaye, inde toko yemba banzembu, ba fanfare, bandeko ya Lamuka, ya FCC, ya Cash, ya société civile, ba ya église, ya RSC, bandeko ya missioni, ba protestant, ba musulman, ba catholique, bino nyonso. Za ko annoncer bino lelo bana Lukunga député na bino ye wana dimanche na ngonga 17h na kobenga bakinwa tozala ebele toyamba mwana kolo lupango parce que c'est un événement tozokende koyamba honorable Eliezer Tambwe dimanche oyo na 17h na aéroport ndazokita parce que c'est un événement tozala ebele bapanzisango bakinwa nyonso o balingaka mwana kolo lupango alobelaka bato tango azoya tokende koyamba ye na aéroport ya Njili baya ebele baya koyamba le meilleur eli ya Lukunga dimanche oyo biso nyonso kinwa nyonso oyo ayebi komba Eliezer na osengaka na bato bozala très nombreux oya ebele ezali une façon ya kopesa ye merci na musala oyo asali une façon ya kosupporte ye na moment difficile oyo azalaki nango tokokutana 7e rue place commerciale déplace biso tokokutana organisation na biso mutu nyonso alingi tokutana wana tokutana wana ba 13h tozala dimanche na aéroport ya Njili dimanche tokutana mpona koyamba ndeko na biso mwana mboka Eliezer mwana na bango ndeko na bango yaya na bango député na bango journaliste na bango dimanche na 17h arrivé na ye akoloba po amesana dakoloba. Voilà mbote na bino banso bandeko balandia magazine tokomi wapi
c'est-à-dire je suis venu là. Donc là, moi, Nanabino Moussala, Larsen Mouloy, fils à papa, les sénateurs, juste pour vous dire que nous avons représenté Madame Tiffany Mokwa au nom du Nazaréen TV, Nazaréen News, Bisso Batou, tout soutenaka les Nazaréens, tout soutenaka Madame Tiffany. Nous avons vraiment reçu cette mission de pouvoir nous soutenir. Ceux qui bolingo ezangi na mboka, ceux qui bolingo ezangi na famille, c'est que kindoke koti. Donc, nous avons bisabino que dimanche 18 août, na 17h, c'est-à-dire déjà 12h, Bayimboka, Bamama Ndunda, Bamama O Batekaka Bilamba, na Zandu, na Zigida, Bamama O Batekaka Makala, hein? Bamama O Batekaka Savon. Tobianga mibiso nyonso dimanche 18 août na aéroport international Anjili pour na koyamba mwana kolo lopango ndeko Eliezer. Eliezer c'est un Congolais, Eliezer c'est le fils du pays. C'est-à-dire nous devons tous être mobilisés les dimanches pour le soutenir. Donc tout kende koyamba e et kozala kindo kimakasi soki Eliezer aye ba oya ye batiki aya oya zandu muto soutenir biso ye wana azoya. Poya na ye eza pona kozwa ba solution na ba problème. Je pense ba desiderata izalaki ebele to sengaki na ye mwana kolo lopango banda okenda. Voilà ce qui s'est passé. Banda okenda, voilà ce qui s'est passé. Voilà ba opesa biso lusu ba droit na bisoté. Voilà nous ne sommes pas soutenus comme avant. Voilà pourquoi Ndeko Eliezer a lobby. Cette fois-ci, il va revenir à Zoya Siko na deuxième dimension, na deuxième faisabilité à Makambo pour soutenir ba Oyae. Ça j'ai fait un service ça bidimu. Mikolo ya deux fois té, mikolo ya système au meki au monde. J'ai fait un service mikolo a osepelateur a osepé ça bande de trop. Yango tozo pesa ba bon retour. Toujours c'est un retour madame pour honorable Eliezer ou à partenaire à GFM service. En fait, quelque part surtout le makambu ya Eliezer, celui qui Eliezer a le makambu na biso, il a le sens que nous toujours sommes un partenaire na e. Tant on ça l'affaire, tout ta bat musu pe bat bralima ou à ba musicien ba emba makambu na bango, mais biso to kenda kota ou la samusa malamu ya ali alors yango to ya ko sala contrat na biso na magazine to komi wapi. O les autres souhaitaient que le bon retour pour l'honorable Eliezer par rapport à l'état de santé un peu critique, mais un ambassadeur grâce à elle, les lots de Eliezer à bonne santé, ou à partenaire de la GFM service. Donc, Bissot ou Landaka, Nathan ou pas, si Nathan ou Bissengo. Donc, pas honorable à Ali, à Ebini, GFM service à Sali, moralement, physiquement, par rapport à tout ce temps où il y a l'état de santé bien. Alors, les lots à Zozonga, Ngabi Funa s'épela trop. Donc, on a aussi un bon retour à honorable Eliezer. Et puis, équipe à GFM Service Union, ils en Europe, ils en États-Unis, ils en King. Tout sengi bon retour à honorable Eliezer. Et puis, tout sengi na banderole de GFM Service. Et ça, la mapona Weyamba ndeko Eliezer. Babisa GFM Service, puis mapona ndeko Eliezer. On a un message de Wagotinda pour la GFM Service. Et puis, tout sengi batunion, so bao union, so baebike. De Eliezer apportera plus pour te dire na makamunyoso ata ndenge GFM service ali bo ba ope ba se pela GFM bali ba ope ba se pela PT bali mais biso to souhaiter que 90% balingi biso kompenga na ebi 90% balinga Eliezer donc parmi 90% vraiment pour la sa bonne volonté ya oyamba ndeko na biso abimaki na état mo ezali critique o ba to ba za souhaiter que ezonga ndena cercueil mais nzambe aseka miracle na e Eliezer azonga ndenge fali muto azonga yango souhaiter bon retour pour nae azonga madame namboka nae wana za mabele nae yimoka baza ko lupango bon so mwana ko lupango azonga lupango na bango yo za jalousie ndeni yango le kuti faire service à sengi ya mwana et bobo santé qui se bidimbo mikolo za na système nae bana Milan tisi wana za kata Milan donc tout ça toujours na kokoba donc que toujours place au taba carton j'espère bon mona ki publicité na adresse na peme na gare centrale na bino ba carton ya liwana na Bundesp déjà samedi to chargé par 35 na kini pe bar 33 ezo kita semaine oyo semaine on a bar 34 pour to kuma na système double coréen le va venir biso kofi donc mikolo to na système si sabidim donc mututu oyo a côté na GFM service te akota a osepela mais c'est ça que GFM service bon retour susu na honorable Eliezer et puis na osepela mingi susu na magazine to komi wapi na effort au bango basai na absence honorable donc honorable vraiment et le quoi le bezate on les a sentir n'attend pas si bazalaki n'attend pas bisengo bazalaka donc et on a rôle baka ya mwana merci GFM service d'abord merci maloba penza ya koloba ezaka ka d'abord ko yebisa nzambe merci
Parce que vous savez, Eliezer, non seulement que nous avons avocat, mais c'est aussi un voisin direct dans la 7e mairie. Comme un voisin sur le quartier, sur la Bativé. Donc c'est l'un des voisins directs qu'on a. Je suis à la fois aussi son avocat, mais aussi un frère. Maloba ya liboso ezaka koyebisa Nzambe merci. De sorte que abimi la situation ya zali nango très compliquée. Et outi pende pas na été, mais c'est Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse na ba médecin pour que ba arriver na ko sala misala pour que les Eliezer abima la situation wana. Nous sommes très reconnaissants na Nzambe et merci pour nango. Eloko ya mibale na Congo toyebaka penza valeur ya bato te na moko ata même so moni bato bazogangaka ezaka mingi pamba. Pourquoi il faut toyamba ye eloko na ngina pesaka moi signification. Des fois soko mesani na litoi olamuki na tongo eza difficile olobela Nzambe merci parce que litoi ezali à force ya kozana habitude ya kozana litoi. Mais mon colorosanga litoi, il doit comprendre la valeur de litoi. C'est de la même manière. Ils ont un bateau sur la vie, mon colorosanga doit comprendre la valeur de litoi. Mais Eliezer, pour avoir contribué essentiellement à combat, Otozalaki Nango, Tilelo, ne fils que dans bas condition à outiko bimela Nango. Meilleure manière pour Nabiso de reconnaître que Mosala wana eza koya koyambaye. Koyambaye eza na signification moko ko encourager et tozana yo. Même si tu peux ça y côté, mais koyambaye ne fiske c'est un encouragement pour à comprendre que tant on a bunda bitumbo eza quand même na bato apprécier ka Mosala. On a nous de Eliezer azomi na mboka na yaza congolais 100%. Aza mutu a travaillé makasi pour na Congo. Abundeli makasi de ndenge ba papa Etienne ba Félix Tshisekedi to ba mutu na mutu ala pour de vie na ye na mboka o. Mutu na mutu abakisi mwa muke na ye na mboka o. Ndeko Eliezer abakisi ebele abundeli makasi pe pour na mboka o. Na kosenga na ba Congolais tout dimanche wana to mobiliser ba Congolais to kende to yamba biso des honorables national ndeko Eliezer to kende to yamba tokoyambe na maboko mibale na compte ya force du progrès en tant que mulobeda du progrès tozawana tozo mobiliser lobi okitaki terrain omonaki baninga nanga du progrès ndenge bayambaki yo ndenge opansaki sango lobi tango kitaki na 10e chaque jour tozo mobiliser ka pona likambo dimanche pona okende koyamba ndeko Eliezer tozawana tozo lobaka du progrès te tozo lobaka congolais mobimba tango tolo batolo ozala muto alamuka ozala muta MLC ozala muta IDPS to lobi congolais mobimba jour wana to se retrouver na aéroport to yamba biso honorable ya biso ya Lukunga ntambo Eliezer. Eliezer a kimité, il a une famille là-bas, il faut tout ça moi mise au point muké à la famille kuna azui pe matin à repos muto azozonga naye. Noko azozonga dimanche oyo na 17h. Soki to komira na aéroport Eliezer azozonga tozo benga na bino bato pousse bato boteka makasu o boteka kimbiolongo o boteka bala mai ba mama na biso amatembela kingasani masina tous les 24 communes to ya koyama mwana na biso mwana na bino mwana kolo lopango et les entambo. Donc nous sommes censés to nous pèse quand même valeur wana na beta mususu azo mériter pas un poste ministériel pour niveau ba voix oya zwa ki na Lukunga na ebité bato boni bazwa ki yango mais tala bilo ba regroupement politique moya zongo ezati bande ko nyoso ko ba kolo masolo ba kolanda bino bande ko na biso kolo masolo ba journée ya lingala le club ba papa ko ibatimba ba vina biso ba zola ba vina biso baze belega so tangia wa baze bele na oto tangite baza mo bele na obenga na bana liboso na RTNC na la voix dire na biso RTNC donc bon yango na kaka ezaka lelo RTNC tozo benga bande ko na biso journal la langue boya pe ko cha Eliezer poa wala couleur politique ezati ba magazine nyonso ba chaîne à télévision o bolingi
koindotia Eliezer point aéroport tokuta biso tuna 7e rue minibus ekozala wana inde ti aéroport tokozela bino moto moko na ba partenaire atokomi wapi bolanda ba docteur Kabe ba docteur Mogijo ba mama Tiffany ba JFM service lokola bolanda ba John connexion bolanda ba ndeko James Green Afrique du Sud eza koyinda dimanche oyo biso nyonso na aéroport Anjili docteur Kabe temple du roi Salomon ezina bato bigise belé ezina ba relation zo belé sima ya honorable Eliezer Tambwe na magazine lokola message ni okopesa na baye bakanisa ki Eliezer akozonga na cercueil akoya nzela nini yi wana koya dimanche oyo bati tu balanda kayo bakolanda osiko message ni okopesa ba depth nyoso yayo. Merci ndeko Eliezer boya malamu na ebisaki yoke ebele bakotanda bilamba ngana kotanda kaka poso ya nyama. Merci Zamba Pambole. Ya liboso nazana esengo makasi. Tozo pesa message pour la sensibilisation au balingaka temple du roi Salomon docteur Kabe. Boya dimanche tokende ko ya bande ko Eliezer. Oyebi ke soki na ebisaka bande ko nanga ebele. Soki ke temple du roi Salomon nazande nazali boye en tant que niveau international. Eza pona ndeko bine ndeko Eliezer. Ndeko Eliezer eloko nazo yebisa yo na fongole maboko. Yaka nanu. Ezama kamususu salami temple zaka ya kolala. Est-ce que yo moko kozala? Mais il faut les alerte. Mais wana pire na ngai. Wana motemati. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolo. Yaka nanu okukutana na makabu. Ata mitu to betati. Yako salama lisusu bongo tende. Naza surpris. Oyo balingi docteur Kabe temple du roi Salomon. Boya to ko ya mande ko Eliezer dimanche vraiment ekozala vraiment calme. Je serai couronné, je serai couronné après ces combats. Je serai couronné. Aza ko annoncer bino lelo. Bana Lukunga, député na bino ye wana. Dimanche na ngonga 17h. Na kobenga bakinwa tozala ebele toyamba mwana kolo lupango. Parce que c'est un événement. Tozokende koyamba honorable Eliezer Tambwe dimanche oyo na 17h na aéroport ndazokita. Parce que c'est un événement. Tozala ebele bapanzisango. Bakinwa nyonso. O balingaka mwana kolo lupango alobelaka bato. Tango azoya tokende koyamba ye na aéroport ya Anjili. Baya ebele baya koyamba le meilleur Eli ya Lukunga. Dimanche oyo biso nyonso kinwa nyonso oyo ayebi komba Eliezer. Na osengaka na bato bozala très nombreux oya epele ezali une façon ya kopesa ye merci na musala oyo asali, une façon ya kosupporter ye na moment difficile oyo azalaki nango. Tokokutana 7e rue place commerciale de place biso tokokutana organisation na biso mutu nyonso alingi tokutana wana tokutana wana ba 13h. Tozala dimanche na aéroport Anjili. Dimanche tokutana pona koyamba ndeko na biso mwana mboka Eliezer mwana na bango ndeko na bango yaya na bango député na bango journaliste na bango dimanche na 17h arrivé na ye akoloba po amesana dakoloba. nayebi kende ko Eliezer te babundela batu nyos catégorie nyos ba congolais to kutela biso sur aéroport Anjili ba congolais o alibana na ba sentir que mwana somi ekolo Congo azongi o bakanisa ki liwa batala Eliezer Tambwe akozonga na cercueil na chipoi na motuka likolo ya moto to kobima ndenge nini boya bino banso to bengami ba congolais nyos o balingaka mboka balingi Kishasa oyo molobeli akozonga bongo dimanche oyo tika ete kimi ya Nzambe ezela na mabota mele kutemko malobi. Merci.